Bino bandoki. Botanga awa balobi nini? Parking privé, c'est-à-dire que chez les padres, il y a parking privé. Donc, il y a un peu de regard de la presse, ça m'a dit. Tous les warriors, na wangila. Les lobos de la presse, ça a photocopie. Fait rigolo, ça original. Robin a comme DJ, mais comme danseur. Robin n'est pas bébé Chanda. Moi, je suis comme mes amis. Abdul. Comme on est en Koweït. Mida. Ntomo na yokota ba goluate. Komeka kota makolote. Véritable idéologie en parking et ça privé pour na faire rigolo, ça dit que attends na corruption à l'olenge nini. Au conseil ça m'a pas na ma campagne, toyo se retrouver ko za na ngote. Tandis que faire abeta ma so ma pangu na été. Tout le monde a raboé, azar le pangu boé, azar le pangu, tout le monde a ma pangu et ça preuve à l'appui. Ata bozo ko former bato ba utika na ngakabe aka sese soki mbujima yaya ngaite idéologie yango yo na komina tembe tembe koka mwana komina tembe tembe koka mwana komina tembe tembe koka mwana komina tembe banankini banapoto banankini banamputu vili banankini. Qui a dit que na kota la binote, na kota la bino puisque na zana méchant na yena chikote pour na kofia kula. Bogarde la presse système mystique kaka par rapport à idéologie par rapport à indusa. Qui a dit que na kona fimbote na chikote? Qui a dit que banyanga la kata bakolanda ngaite? Qui a dit que musala oyo na komi ko former batu? Qui a dit que bogarde la presse na za formateur des idoles te? Qui a dit que bogarde de la presse aza mystique aza mystérieux te na média? Qui a dit que bogarde de la presse a kosa l'émission na kata jet privé à chef de l'état ya Guinée équatoriale te? Attends, vous avez une idéologie, vous regardez la presse, vous avez toujours la vitesse. Attends, Claudie, ça a côté les matés. Vous avez de la presse, papa, maman. Yebisa moi na yo de yambanga na mbanga bandi. Inga yembanga na mbanga bandi qui a dit que bato zo kotala ngai TTV moko bato ebele. Bato zo kotala nga bogarde de la presse na ina chikote pona ko fiekola tous les ba warriors na ba warriors di na ba wangila. Qui a dit que na kofia ko la moko na moko te? Qui a dit que bazo kotala ngai TTV moko bato ebele? Qui a dit que trésor pembele mutu moko bulemba table bazo kotala ngai te? Qui a dit que ya de dango bana le patriarche bazo kotala ngai te? Qui a dit que bera de presse des amunda maître de tous les maîtres à somba sombandi la koma kase na soko bele le o mabevie? Qui a dit que TV moko bato ebele bazo kotala ngai te? Mutu alekinga na succès aya to ça débat contradictoire. Je demande une débat contradictoire. Inga yi botika na vendre sa idéologie oyo. Balobi cette fois-ci système garaya palais du peuple. Il faut le bamukile tout ça. Les lots bogarde de la presse a comme une photocopie fait rigolo ça original. Les lots yo botala ndenge nini na komi ko former batu. Tatine fani avant d'ici tala ndenga zota za bango ba test. Nasi basel na koti sa mais zala na bonne sana idéologie ko kota za la calme botala vraie chérie. Abetel bingai. Qui a dit que beti basarati? O biloko dadi mavungu vungule quoi. Il y a des trésors pembele, il y a des mavungu vungu, il y a des radios presse des amunda, il y a des nani sous, il y a des dangwa bana, des fils qui est le général. Bon moi tant ba photocopie mikanda non. Ba komi ko tambola na ba fodinga ye. Tu connais un via quoi biso eh. Ba bisi bogarde la presse. Mais où tamboka? Est-ce qu'il y a utimboka? Débat e kozala awa. Sika to kosola na bango yango pona ye na chikote. Ah nzambi. Yo, roza chef utimene tingai. Bon, na keno pas Miret Chamala, tu bete lo mobo eh. Pesa ba fanatique o balinga le bogarde de la presse na balinga faire rigolo la justice de nation Tombolo. Pona yana chikote. Na moni katoleka ba mebele, to le ka ba ensemble ça la bien pour anini. Bazi ba photocopie na biso ba comme songo kuna. Ba comme on a le bogarde de la presse, on bogarde de la presse, kuna ce qui le plus beau de la presse. Ba chama mbanga na mbanga. Le bogarde de la presse ndamu ndamu. Et lo ba bossa na bogarde de la presse uta wapi? Mboga. Comment mboga ndeza nani? Kabea mwanga mosina. Yosiko amwa ki 500. Engaye. Est-ce que bogarde za na ba point de interrogation ya Chiluba ya koka? Yo soko be muluba lo bakapena justement radical. Le ba ebembe yo ba chibembe. Chibembe. Yo ko ba boye. Qui a dit que mbanga na mbanga bandidi? Na sibasele. Na moni on dirait net mikolo comme yo ya nene gaillard boye. Na on ya bien.
nini kaka bagolo bakaba makasi moi nanga nazabwe sans vous mentir na lia bena mbongo bagolo bakaba makasi pour que ça ba msa kitoko banda bota mana ko ya piaka te semaine on a ko quitter moi ba vie na ko ba bera de prince des amunda ba dangwa bana ba dadi mavungu vungule ba mama et trésor pembele le matable na zongo le la yo mabe na lobi yebi ba mo benga ba agence kitoko ba mo benga ba agence oh ya solo yubika ko yo zombo ko zombo nzambe la ngaye na moni mikolo yo komi na système ya dollar moko ya pembe ya sika babi pyromane no eyete mais pyromane nde makambo bato il faut ba s'abonner mais boga félicitations pour mutu alanda sa mambo zo sa eza facilité bon bamonaka yango neti net osala yango bien bon yango osala nini baolanda bakomi kokopie ngai ouais et bon même mbeleka ti bon audio comme obima bien betela audio lisolo audio po ngai na yako sisa betela ba ona lisolo audio po na kokota na shikoti na fiakola pesela na orchestre ba PD musana na bango ba meka les padres ba finga les padres orchestre ba PD les padres muno sa finga ka muno sa mera ye asuka kama bota robina roma DJ robina roma DJ mikola komi danser amo bine pa bébé chanda moi no komeza na Abdul akoma oteka na Koweït siko yo tanti Fanny au fingi les padres bien les padres lelo bodio comme bima mida ntomo na kota ba golwa te komeka kota makolo te bo vanda kuna bo bundala kuna awe sikezate moi si alanga oleka te mida donc ato reverser que ba benga rabino bo luka bo bimisa ba image ya mopao bo luka bo salir kofi olomide bo salir na mida bo continuer ka kuna komeka kota makolo ate daba bimelao mida komeka te oponaka nzela ya tanti Fanny continue bogarde de la prince no ebisa mida ameka te yoka esi so mamba fere ya malamu dévoiler bango ndebiso toyokeli te mida komeka te tolingi na biso te ke pe bebe chanda orchestre ze bele marai pas en orchestre ke ba yu de bogara olinga te wa fe na ngale limba sola bien makazi tolingi na biso te loko pona nzela ba PD nzela ba lesbienne fonda ba lesbienne ba PD biso tolingi na biso te bodio na bine bimana to onde benzaro ba vidéo nde robima conseil gratuit munyo so liko ofinga faire etika po e bandaki na ba o mike bango yo ba kwei sko ya ngola munene akwei na tie classement na faire go za toujours premier pendant 2 ans ezalaka ye na internet yango na pe bimit babi du personne oyo di artiste du personne oyo batali internet makasi o basali succès na YouTube o batali sur YouTube comme ba faire go na kati tandis que boloba ke bien de bakolo YouTube faire na succès te boye boesco comme ba faire go na kati e ko luka nini faire go bobo yaka boko motambola photocopie ba journaliste na ye ozu bena muto sali bogarde de la presse mbanga na mbanga ozu muto sali gouffre de les Gaulois papa Luka Nzambe vena Charlie Prince a raison Luka Nzambe koko se komi na suka et simba lisu te okosi so bototi okosi so bata mazuit na avion okosi biso za mapangu na mboka nya na pesi nya lobaki na cité du fleuve okosi biso za mapangu na ma campagne toyo se retrouver ko za nango te tandis que faire abeta ma so mapangu na été tout le monde a raboé azar le pangu boé azar le pangu tout le monde a mapangu eza preuve à l'appui en tout cas mida moi besoin na bonanga na mona premier ba golwa te faire rigolo supporter au monde le roi yote au sala msala ngo mabe donc vanda tanti Fanny a to reverser ba na bodio Nzambe tanti Fanny a gentité mo pa mutabimisi yo apo pesi batumbongo baluka bayeba babenga Karine bimisa ba vérité abimisa ba secret makambo ya minene internet oyo Nzambe heureusement faire rigolo lo bate mida luka mouvement mususu ke pa bebe chanda ke pa marai ke ne pa nani koma misango ezala na oyembaka lelo babengi ye wana marai bebe chanda pardon ke ne ku ne pas faire en tout cas to lingi hotel au revoir ezaki mavunguvungule bureau de presse des amunda casque serika poison costa couleur bata bogar de la prince Bien nga kosa ko multiplayer nazo kolela yo mabe ngai barbara mazire nazo kotala Nicolas, aux appareils français. Américain, hein? Ça se voit. Bogare,
États-Unis to ke ku journée. Ngabimi. Merci beaucoup. Qui a dit que place si quand n'appelle la banque pour pas comprendre ngai kido. Bino bandoki botanga awa balobi nini parking privé, c'est-à-dire que chez les padres ça parking privé donc oya ko tia mutuka na yo te po bogarde de la presse aza mobimba di. Qui a dit que parking privé zo la sabino te joango bien. Banankini oyo eza pona ko lakisa batu pena ke ndenge eza bo idéologie il était comment bozo ko sambuya papa ba sali ba bogarde de la presse ndamu amike chance mutu bozo ko former o sentir pena mutu azolo ba lingala pena ya mangala do azolo ba lingala ezo bimaneti mutu azana njili bogarde de la presse azolo ba lingala pena justement radical bo former mutu aboy ata bozo ko former batu ba utika na ngakabe aka sese soki mbujima yaya ngaite idéologie yangoyo véritable idéologie yangoyo parking eza privé pour na faire égola c'est-à-dire que ata na corruption alolenge nini yanga na kosenga ba vrai affaire égola Jésus de Nias boza la focaliser na makambo etali faire égola le padre mungu antombolo mo mai wala nyinda yaya ata bo former bato alolenge nini ata bozo ko former bato ndambu senga ekoleka ta yo ko sona na bougie yo batela ngana o bougie yo bokomi ko diaboliser bato bokomi ko tinda bato bakoma neti ngai yaya bato na baza ba bogara de la presse ndamu ya mikie au bogara de la presse originale chez les padres faire égola Jésus de Niance bozo correction le 19 septembre na millionnaire club ba beta ba kosa di yo beti concert à $15 ozoko lo bakeo ndenge za boy concert à $15 yo ozoko lo ba concert tozo beta concert $30 $50 na millionnaire club. À partir de 14h, Bagola, la bonne musique, Bozanga te. Boya mobimba avec le pâtre. N'avant sa idéologie, pour na film pour la fiakola. Film pour na yeli bangu mingi Bagola. Do film pour na Bagola. Par rapport à l'idéologie, non, mais tout ça l'émission côté. Tout ça l'émission, monsieur. On est en train d'enregistrer une émission. Merci papa. Tout ça l'émission, bana poto za posa ba mona bino. Hein? Autant na mutuka kitoko boy musique on dirait aux na bar. Zoa voiture à bien anoko à comprendre. Do bande ngai par rapport différence il y en a voiture en avance idéologie na ngai ngai double toto chibola. Nazo le la mabe double toto chibola très fort très mystique très mystérieux de Doudou Kamala na mon vieux motomoko trop bien pavé à souka nazo le la yo mabe ngai docteur Paul Kamala ndo yo moko yebi de ndenge to solo la déjà to kochaka déjà Paul Kamala ndo docteur le plus rassurant des fois té parti malobo très puissant très mystique très mystérieux nazo kolela yo mabe maintenant Kamala ndo moko yebi déjà fandi sa idéologie honorable Edgar Kamala ndo moko yebi Blanchard et tous des fois té américain le plus propre il était comment dit Charlie Lapage l'icône de sa génération le misara déjà là pour yoga déjà bogarde de la presse abel la rayo Charlie Lapage bourse européenne des fois té nazo kolela yo mabe qui makonda tendance toujours classique ngaye ya deux muzamba l'intouchable nazo kolela yo mabe et un droit ya mouvement de qui a dit que conforme en bonne 5 étoiles nazo kotala yo té papa social ngai bera de prince des amours d'avant une idéologie de maître de l'air maître de tous les maîtres nazo kolela yo mabe bera de prince des amours des fois té yo moko yebi ne to kotaka vieille ya petit na ye asomba koma kasser maître bera de prince des amours el chapeau di trésor pembele na pointe nazo kolela yo mabe trésor pembele ngai trésor pembele bimisaka déjà et puis sololara déjà yo moko yebi petit no ndenge to sololara déjà trésor pembele l'imbattable muntu mko boudé foité na moni mo pension na déjà fils nkele la ça déjà na masasa des fois té maman Odette Chibambe femme d'affaires na bossa ni téléphone ta fofona maman présidente Emmanuel Kaloji bo sa idéologie Golon non ça capable de la promotion ya pyromane na dynastie na harmonie. Sinon, tu as un film qui chicote, mais tu fier à tout le monde. Belé bazan sanga na sana bazo comprendre te Gaulois. Ngai na za focaliser na makambo etali faire rigole à Jésus de Nas. Mungu antomboli mo mai wa nyinda. César Pachoti lobo ngoya Nzambe na zo kolela yo mabe. Maître États-Unis font sa idéologie, font sa staff maître États-Unis. Yo moko yebi des fois te. Tala noko bo s'abonner awa.
idéologie ezongi déjà nazongi véritable takinga touché faire rigolo à 18h juste 18h01 mi bongi samara déjà M Juma l'homme voit sa idéologie il fait timbi ya zanoti na soko lela yo mabe inga il fait timbi ya zanoti moninga bataleti sa bashile deux fois té Esther Foila pendant chalo na soko lela yo mabe to sukela